na babalo pesa za mikembo na lukumu kasira kapten roy mwana asaba batapa kwa nzambe tukizamba sirika wa pesa nzemba mao tukizamba sirika ba pesa za eza la kolo shepa za kuna azira pesa makasi tukali Ezekiel 23 ndega za kutambula sasa za kuonea akutambula ni koloba ya mara oh ezaikati nga ordina na zozo oza mtsiase no ine kwenye dito ko mwana bahesi mandamo dito tukutanga ka ezalinda mbele komba masomo tena Jean 20 presque 31 kula no binini makambo pende ekoma na bibete jamba sala piso sala ekoma kile loki kama tangu njamba lingi apesa ma prophecy au mtu alobara profete ndamu me paro ko develop japana yo sasa ni katre kwa mkonja kwa zaki nisfeze kele 28 verset 13 kwa umoro akutana nao tuwa verset 13 tutanga kwa Yesu oze kovanda na Eden elanga ya Nzambe bazinga kiyo na bamiri batonga na babanga ya ndenge na ndenge ya talo ridi topaz diamant chrysolite cornaline jaspe saphir grena emerald banda mokolo ngai na salaka yo ozali yo kolata biloko ya monzele basala na or na vandisaki yo na ngomba na ngai ya bosantu ozali kotambola na kati ya mabanga oyo ezalaki kongenga lokola bamoto. Haleluya, amen. So tangi mboko mtama kama tanga puissance na kero obe tango azo tango kwa alingisi no koloka mbeki ko likolo mbenge fo baye makina tebe o place de pesa ki yende alekinani likolo yende za mukonti zaba bomba mange bato obe forgeza no korobe nisupe mbele to koma niswana ngambo kusambu kukoleka mtu aforwe zo mona ke na kutoka mplisi kwa mtu yoyo kama ni nishilo kolo mo kibelingani kia zo bazo ke satani ngene nzambe azo na kali azo tamli kolo ma ora diamant blo toko kasi ai ko ni ko tigre na nyoso mona jali kolo mo binongana ye kuri nzambe tawo asako yemo dawa pesa ko suka nzambe asako le debe tana le debe asako le teke mtu akumsa mtu atende nzambe bomba na yele kwa yema un jour mtu mais l'histoire de bande makambo mtu abaleke ko sabeti sero ngene resultat sa tete mutunde asumule usoleza kiesprit porque sateza ange beti azali esprit tango nzamba salimo kile kusala trois esprit et éveillé mayele beti na sagesse mais la kati ya beti yende wa responsabilité ya baroyaume toso ko sakira za monte ba mutu ndo kile ko foko yo kana ko fongo makambo ko ke como que eu disse muito caro, segredo foi o caminho, o dia bonito. Jambe tango salmo kili, jambe mo kili, ezale o cadela salmo. E para ser então sala sept esprit, mas vai ser esprit sala grave pour esprit. Mas para moi la personne a responsabilité. Apesi protection ezali protection na beti na mayele au le pesa nzambe conseil nini tesira sana nani protection me protéger ba royaume beti abanda possible ça propriété pour le propriété bon frère ce qui aurait marqué
Likolo esala bane makini banda kwa likolo za likolo banda kwa nyonso mokili otelikolo ndako nzambe afanda ezala combien 2 milliards combien 2 milliards 36 km². ndako nzambe afanda ezala 2 milliards 36 761 km² ka ndako ye moko afanda mais déjà bachambre balivre olingi kotanga Kongo ya vile nzambe afandaka atlantika sokota eza vile ya kisasa azala komi vile wana babenga ngo drapo ya Robert Sepeza. Alors, ntango apesi kufanda beti ikeko soki ekomona na banyaka biteko bakweka te piti bakumangandika bikeko omukonzi obeti yena azalaki moshefu ya bikeko kuna na kati likolo na bastati mpe ezalaki nde komona to ezala mokili ezalaki likolo bastati ezalaki batine ezalaki meta beti ntango asala controle na kati likolo na kati porte ya wambisie ekeko ezekonena aza na asalaki poe aza na sie netika ya pichon ntango osoleka atuti yango ntango otuti yango atuti yango mais le temps so contrôle likolo moya contrôle ndenge ezali sakotuno mais aleki na porte ya rome wana acontrôle ekekoza opesika na kote pole mais ekeboyi kopesa na ntango na moni vile za subiete nini beti yango oyo yena azalaki chargé ekekoza kiloko ezalaki neti monument kote likolo kopresente beauté ya likolo ekekobokoma mais depuis tant wana beti asuka azali mokonzi na ye eza prosestana naomonaka lelo soko nzeki esakokalekaka systeme na letat omoyebaka te ebandaki ndenge alors ntango nzambe amoni beti ebisi balela sale banda lelo propriété tika tele propriété tele banda lelo bisa nyonso napesiki beti na suspendre nyonso etelemaki apartir de ntango beti asuka pesike nzambe repose akangi ye akangi ye bachaine na likolo ezala 1500 prison akangi beti bachaine basia na prison ntango atia beti na prison meka satan azalaki koyenda azalaki agande lokola nzambe ayebaki puissance ya beti weke ange lisper azalaki ange mais beti ezalaki ange ezalaki esprit oboye na ange l'esprit naleleki dimension maintenant nandi kuna satan ye beti okofula akomosola satan amofula pa esprit ndenge toza kofera ke na nganga aloko na so ba puissance ko boye donc maintenant l'esprit manque de puissance akina ngo eza moke sera ko bakisa puissance ora domine muto na kutsoko afa kunsa jambe arenaraki asaba place sera kaso ya puissance ndenge bete asaki azalaki esprit satan kila bete uza afuliye ba bete ntango fule esipwana maintenant ntango aye akomela okei nazwi lelo moto oyo akoyeba force nazwi lelo moto akoyeba kuna satan azwaki na kobundisa nzambe me ezalaki espoir ezalaki na satan te ezalaki na satan moto abandaki makambo ezalaki beti abandaki rebelo na likolo tikolobaka PC ba avec toi porte paix avec toi vile badalo est-ce que moi ba ma belle et ti le jusqu'au nzambe azana 1500 prison chako kana ba ange pe ba kana ba porte ba bare ma belle pesa le corps pesa ni c'est pas ça ni on laisse ba belle on toka na ba glisse pour la glisse ba belle ba glisse bon tant que toka na ba glisse ba belle de bon Kuzanga. Haleluya. Amen. Shukrani kwa sababu umekuja
Mais regret kaka boyena eka confusion boyena ka confusion péché. Boyena qui se comprendre la confusion péché des appartenances. Matin les gars confusion péché au bas de bazar qui il est peut-être ce qui est shopping no tangani. Et ça le passé. Tei mais pour ça que la tsapi oui fa charge para ser bebê cara saraka to ter cara que não me sei cara sarando eu vou fazer essa pega baixo ba conta dole já para o que já passar lá tem que do mais fácil vou fazer uma suma de bebê a suma ali tem a patrão ele prepara que a bolada já vai separar o vale segredo você lá subir o bolada ele vai se insultar com o cara como ele nem o vale mas já o cara faz na boa e vai ser um show que o mas é água vamos se show só que dá só que cima mas ela tá com o barrotar mas já assumo com sala la idea con agua la Deuteronomio combien o volante là la mobile te poi se sa assumo ma te che ora le grazone o volante là la mobile te nega l'alta che già va separare o esale ma assumo o gioco sa infatti si immagina il tuo telefono. Deutéronome 22, verset 5. Tout le monde a Yesu. Moi si akolata bilamba mibali te. Pe mobali akolata bilamba basi te. Pamba te batoko basala ka bongo, basala ka mabe pe soni na misto ya Yahweh nzambe ya Biblia. Alléluia. Amen. Salve que son de moi c'est pas très mon quoi. Aquela marca c'est moi c'est na yo mobile sobre mobile padrão de koelati njamba separa moelati ono tola na bendele to ya kozalini Jérémie 10 verset 2 alomini bolanda bizaleli ya bikolo mosusu te Puesto yo a Israel, del polano di Israel chiamato Mu. E gozare come assumo, perché solo le cose quasi con la telati la compagna, delle sogni, mindene, esatto, corso piccolo mususu, poi te vedo cosa per Israele, per Israele. Poi adesso c'è e dopo, vamos su, dopo la Mas ele não mora. Acho que ele é uma carinha. Subiu no chão. É corte com é corte com porque ele vai vencer. Subiu 13. Bom. A zona acaba com seu pouco eu tenho para a zona será na que vai dar na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Bino moko bokatrika moko. Ezeli malamu mwasi asambela nzambe mutu polele. Ya solo na ndenge nzambe asala bato. Soko bale azeli na suki milai. Ezeli soni pona ye. Kasoki mwasi azeli na suki milai. Ezeli okumu na pona ye. Papa te nzambe apesa mwasi suke milai. Nzokale soki moto aliki kaka kotia tembe na likambo yango ayaho. Me felse musuke, soko liga na kata suke, zaka na wana me felse musuke. Soko monta papa kata suke. Na tango lo sambu kanga suke na masuke. Eza soli lo sambu bubuli ko komiso. Oni kwa sala yo suke. Est-ce que vous pouvez me dire masuke?
Gaël Bible. Aujourd'hui, toquer dans Matthieu 5, verset, chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 22, tutanga kwa Yesu. Kasi ingana lobina bino moto nyonso oyo ayokende kolekanda basamse na bazuzi. Oyo alobina ndeko na ye yoza zuba basamse na likita mnene banganzambe. Pe oyo alobina ndeko na ye nyoko zana likoma ebongi batinda ye na life. Bobolanga mama kofina. Mama kofina. Papa papa mubusu tu papa. Nete. Bafika ngoni papa. Kofinga kuzoko. Kofuta beni ngotape eza masumu. Dosu combien? Nous sommes 5 verset 21. Voilà, si c'est pour ça que quand vous jouez les affaires, vous parlez de barrière, vous savez, vous parlez de nos gars qui apprennent de l'effet. Quand on est dans un autre pays, vous pouvez me camper, vous pouvez appeler. Mais ce que tu peux faire, tu peux rabat à chaque de nous. Les gens qui ont dit ça, par exemple, à Pamela. Somme 37, verset 21. Moteur ma paix à défara, paix à zong sakte. Alléluia. Amen. Maman, vous devez faire pour vous autres. Si ya mabe, si ya mtu mabe adefa, me azonsa. Sokoni kamera za kanyo adefa nga nazakana lexia. Soko defa mo mwere ushoro sana pesa. Kana seko ofutira tikireti mama. Amen. Muntu ajabe wasoni. Muntu ajabe tango de tropo motendo saka mutu. Muntu adefa azomi saka dende za nusu. Makambele wete wone na sofero motendo aere kusala. Efeso 4 verset. Mais faut pas se comme na piotière. Au padre de suivre. Efeso 4 verset. Por eso es na Ephésiens chapitre 4 verset 6. Ata moto asiliki asali sumote. Ata moto ayoki kanda abumba yango moi mobimba te. Bopesa za bolonzela te. Moto Amen. Verset 30. Verset 30. Boyokisa molimo santo ya Nzambe mawa te. Pamba te azali elembo oyo Nzambe atieli bino elakisi te ye akoya kosilisa bombo na bino na mokolo ya suka. Tako siliki mobali na mwasi na yo. Kata na boko sapura kanda. Oyo molimo santo ya Mungu. Est-ce que vous voyez les amateurs? Tout qui est mobile de moi sur le collet de Corrèze. Si les cas normal, les gens doivent aussi. Mais attention, le chapitre de Cobot et votre abomaté. Cobot, mon fille, comme silica, ceux qui ont comme fille, bon, sur la chapitre de silica et votre abomaté. Il faut mettre tango fingi comme information. Si les cas na douane yo, dobela mobali na douane yo ozokora c'est ça la raison ou pas. Mais tango aussi ça. Mais c'est pas ça comme les kanda comme les choses. Dobela mwasi na yo o ndenge kamo sepelite. Mais ko lobata ko makano ko pour tout. Basi ko bo juste. Asara ko bo so ko le silica de piscine passé. Ah nous autres exactement non. Awolo di azalima. Kwa chako libo Nzambe mawate ora tiba pesa kiyo kotako salibo molimo santu ekomi Esfa Nzambe sali ni ekomi Nzambe azure
difficile. Mais bandani par exemple bakufunda tena ere kufunda ilamba kusoma suke posi mobile ko pesa sumo na kwa nini asili wewe kipo sasa Eppure spiega per compasione. Yeye nini elikai. Mtu akabate kokaba bolamu ebendaka. Bolamu ebendaka bolamu. Chapitre 5. Bolamu epese bolamu. Soko konte okukuka nini. Soko nikozala béni. Kona nzete tango koni nzete wana un jour. Yango osalika ozala pasi ozala nini. Soko kona okukuka nini. Rogani. Chapitre 1 le pula de la famille. Apa suku saraka. Nada sana boldo al telecom no aba super sa ti donc journée oyo tozala woto kote parce que